c'est l'état yango il faut se réunir. Peut-être botalaka ba film nigérien ezalaka na roi na lisu ya banzambe. Donc nayebi mboka oyo tous les 4 points. Pour délivrer peut-être Congo central to Mbanzangungu na domaine nyonso o na lobaki. Mvata dia mouvement na tous les domaines. Au homme spirituel avivaka ba illusion te. Ye azakana ba précision. Territoire to chaque district iboy bake eza na ange nango oyo abatela kaya. Bota Philippe Mbomba. Merci beaucoup. Bambo Temingi Nabino Bayenyoso ou Bolanda Kabiso na ba émission na biso émission analyse Izaraka toujours réalisé par l'ingénieur Valérie Lukao et présenté na Wabino Ndeko Jetende autrement appelé Papa Sango et Longo na les journalistes et reporters Gypsy et Sanga. Chers internautes, Topesino Bambo Tebele, Bokolanda Biso, na MC Pro TV, Bokolanda Biso avec les magazines, les reporters, CKC TV, et Sika Oyuapi, Bokolanda émission na Biso. Nous disons un grand merci na assistance, il y a le Serge Liaou. Bolingi émission na biso bo partager bo liker de partout en tout cas bureau et joami na numéro kakamoko 085 26 58 797 wana bozui bureau ya émission ya mokolo lelo et bozwande ko Serge Liaou akoye bisabino to profiter lisusu na mokolo lelo ya koyamba kisimbi to Mudalao Gerlin na baoyo baebiye na esemonioso et bonjour Mudalao. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, kimia bakoko bazobatela. Est-ce que esengwezali ya koyoka yo toneni tolelobani no koyebisa bango? Esengo fezala kaka parce que soki batu bazokoma na mobundeli oya kobundela bango, c'est-à-dire il faut bakoma na esengo isanga ya ba homme spirituel na émission yo uti boleka utalisaki bandeko ete Mbanzangungu ezali capital spirituel ya monde, capital spirituel ya monde, bandeko bakomeli biso, bandeko basali ba voice eza nango likambo eza simple. Mbanzangungu ezali capital spirituel parce que ce qui toke kozwa masese oyo bansetre nso babaki Mbanzangungu masaufa dia kumuntungu sogalia balobi awande ekangamela awa pe esike kofungwamela, c'est-à-dire nyonso oyo ekangama na mokili yebaki ekangamela kandi ya liboso awa ekofungwamela pe awa. Donc adage wana elobaka elobika pona makambo Mbanzangungu te, mais elobi pona makambo ya mokili mobimba. Alors eza esika pe oyo elakisaki ete esika bakangelaki nanu grand prophète, premier prison na ye asalaki grand prophète dans le monde Fumukimbangu. Donc premier prison bokoluka oyo esika bakangelaki prophète Fumukimbangu boye bango ke eza na Mbanzangungu. Donc place on est dans cette ligne eza nde Mbanzangungu nde masauva ya kumtungu songa jao de tag ekangamelaki wana ekofungwamela pe kaka esika wana eza grand Vatican spirituellement mutako kokakolango ya zalité. Tutondele Mbuta Lao ifo bampani bankaka bazivo Gerlin toi kala ya kukintwadi mumandanda malutidi kantsunu dia katukutambu ngevo nge kisimbi kanti mubunkufi kisimbi inki evo inani. Bon kisimbi na koloba parce que eza langue obino bozo bo valoriser na Congo central,
mais malheureusement que eza langue ya banzambe te na niveau na ngai. Mais premièrement, on avouer que oza kisimbi. Oui, nata kisimbi, kisimbi c'est-à-dire yiko banini mutu ya simbi pe mutu ayebi mabombami. Donc mutu ya simbi pe mutu ayebi mabombami. Donc yango biso ba ke kisimbi ya mabele. Eza lokola mutu ayebi mabombami ya mabele. Mutu ya simbi bokasi ya mabele, kisimbi ya mai. Mutu oyo avandaka na mai ayebi mabombami ya mai. Asimbi nguya ya mai. Donc kisimbi c'est-à-dire mutu asimbi pe mutu ayebi mabombami. Kisimbi mutu asimbi, mutu ayebi mabombami, je sais pas, osimbi Manzango, République démocratique du Congo, RDC Mobimba, tuko yebi mabombami na yango. Oui, tangu tozoloba naza kisimbi, c'est-à-dire naza mopayate na mboka oyo, batu bayebi nga na mosala ya spiritualité wuta tangu nazalaki mwana moke. Donc ta bazo pela petit garale donc nazaki penda mwana moke. Donc nayebi mboka oyo tous les 4 points. Donc nayebi mboka oyo esiki kangameli pe esiki kofongwamela. Donc na part na bibonga mika ngaka kate mutu nayebi ko pe na batu mosusu o pe bayebi. Yango ngape na iko lamusa bangu ba comprendre que biso batu to yebi. Esika oyo mboka oyo ekangamela. C'est l'état yango oyo faut se réunir. Faut délivrer mboka na biso to pesa valeur ya mboka na biso mbanzangu masauva ya kumi tunkusonga diao mvata dia mouvement na tous les domaines. Place moko lobia wa esengeli to sangana lisanga wana esengeli banani penza basangana kaka bino na bino batamolimo batu ya ba domaine batu ya culture batu ya politique batu ya bazana ba département somolo talisa pena banani esengeli basangana ya liboso soki bozali kotala époque ya kala batu bande kotambola na style mibale bande ko diriger mboka ezalaki l'état na molimo. Peut-être botalaka ba film nigérien ezalaka na roi na lisu ya banzambe. Ba lisu ya banzambe nde bazwaka makambo pa banzambe o makambo banzambe balobi bake ko yebisa ngo pa ya roi. Pour roi asala nini asala pona kopesa kimia na peuple o yazo diriger. Donc eza lokola deka. Eza ke na sengi nde ba homme spirituel mais ba homme religieux. Parce que oui, homme spirituel, homme religieux, ils ont des choses différentes. Hollandais, ils ont des choses différentes. Quand le bâtiment se passe à l'église, ils ont homme spirituel. Hollandais, tu as besoin homme spirituel. Ils ont mutu à diriger l'esprit, mutu à vivre à surnaturel, mutu à vendre un surnaturel. Donc, ils ont besoin mutu à bongisa, avec la vie réelle. Azo pe o vie réelle zo bongisa azo perdre on a vie spirituelle mesdames nous sommes hommes religieux amona kati ayoka kati eloko moko te ya vivre na ba illusion o homme spirituel a vivre na ba illusion te ye azaka na ba précision homme spirituel azaka ba précision donc azo mona pe azo yoka o soki ozo yoka te ozo mona te oza mpofo okotika la ko diriger batante. Donc, na terme, et ça fait na batu musus, basa ba homme spirituel, mais basa fait na kati ya religion. Basa bon. Mais eza ba tusi nyaza en tout cas, azapenza ya solo homme spirituel. Au senti ayoka, amonaka, asololaka. Mais musu nyaza boye, abaka ke nzamba ko sala. Olandi. Namonike. Aboni na yete. Nzambe asali nini akosala. Na biyo ko eloko bozali babi otie to sangana poto ngeko tsambuka na mabondeli. Et puis ba homme spirituel ba bondela ka pamba te. Ba homme spirituel ba méditaka ndi trop. Olandi ba homme spirituel ba méditaka trop parce que homme spirituel so ko pesi likambo, c'est-à-dire à koti akeko solola atuni akoya na des réponses négatives soit positives. Bolandi soit bandimi soit baboyi soki bandimi ni le seigneur sala poto garder forme ya kondima soki baboyi ni le seigneur sala poto bongisa na bango
Mais mtu abakia tukatika nani mboka na mabonde ni baki kuganga onzambe bikisa mboka akuba yoki na bango tso tuni bango babo sambela kinzamba lobi nini kondi manoka ni yosala nini eko bikisa aux arts religieux ou bien aux arts spirituels. En tout cas naza basimi siki spiritualité parce que même yebo konfumuki mbangu autaki na mission autaki na protestant mais tant babimisi ye abimaki sur l'église te asalaki makambo na ye étant que un homme spirituel mais asalaki makambo te que étant que un homme religieux Na banza ete bino nyonso bobimaka toujours fumukimbangu base na bino kuna nini. oui basi nyonso eza mfumuki mbangu parce que nzete soki eza na racine te kokotelema te usige mfumuki mbangu aza racine ya bayindo ya bino basali na nzambe tondeli mfumuki mbangu abondelaki ka basali ya nzambe te kokango bakangaki mfumuki mbangu abondelaki mboka bapesi ye journée chômage impayé po asalisaki moto te mais po azalaki premier politicien oyo ayebaki kotelemela mondele. Donc mfumuki mbangu aza pona biso ba africain pe pona mokili mobimba eloko foto ye bango yango wana aza référence oyo ezaki biso esengi tosala nini tobandelaka parce que mutu nyonso surtout na vie so oza kobanza na bansete te po ngai nabundelaki mfumuki mbangu te mais mfumuki mbangu nde mutu abundelaki ngai po ngai natema mabele oyo abundeli mpe yo po oyo bana koloba lelo oyo 085 26 58 797 Ozana posa mituna olingi oyeba biro mobimba ifansu epa ya ndeko Serge Liaou ezali numéro oyo wapi okoki kobenga Mbuta Lao Gerlin ndenge bayebi yo ana banzango oyo ezali deuxième fois na yo population ya banzango bazozela alors toyebi te komona yo lisusu oye kosinstalle awa na banzango parce que population ezozela yo to ezakaka susu likamoni tulingi toyeba. Bon mayaki nazalaki nanga na mobembo nazalaki koleka nauti Matadi mais etant que bandeko pe bazali awa esengelaki na pe mwa moke po kokutana na bandeko pe balobi ke mbemba kani wele mvundu lufuma esengelaki na pe mwa moke mais po nazonga na ngai mobembo mais ndenge bato ya mayele bakoka lisese soki oza kokende zandu soki okomi komona matiti ya kokoto ya bakwanga to poubelle c'est-à-dire yebaki zandu c'est ça nini si ekomi pene c'est-à-dire que komona mona ngai boye j'espère que manque komi pene po na ya kovandela bino awa na mwa quelque temps oui aussi ça va maladie nyonso parce que batu baso c'est le mbaso qui tient maladie donc ozoya po ya kokangola libote ya mazan aussi ça maladie nyonso. Bon eloko na koloba malade ou pas toyika tosala po ezoyokisa bana ya Mbanza-Ngungu bana ya Congo Central passe parce que na kati ya Mbanza-Ngungu biso tuzobela bambasu te tuzobela balukika te tuzobela malaria te mutu na mutu azana maladi azobela même peu finance peu social pe ya mboka na biso ça fait maladi zo tongisa bato mingi donc c'est-à-dire nazoko se base kaka te bozwanga kaka te lokola mbikudi moko akosuka kana bambasu ko traiter lukika en tout cas non mais ko délivrer peut-être Congo Central to Mbanza-Ngungu na domaine nyonso po na lobaki mututu aza malade na domaine politique na domaine culturel na domaine ya santé tout na Mbanza-Ngungu eza malade. Eza maladi tomonaki déjà bandeko ya ville province ya Kinshasa bazana esika o basanganaka esika o bakutanaka pona koyeba kolandela mainyoso etali ya molimo. Est-ce que na Mbanza-Ngungu mpe lobi bako bénéficier na to Mbanza-Ngungu to Congo Central bako bénéficier na esika oyo bako sangana oyo Mbuta Gerlin arbando ko partager na bango? Oui, esika eza nango déjà esika eza déjà soki oye awa na Loma na Loma kuna soko bakona na rond-point na Maba soko tuni na avenue Silovangi okomona paroisse Zola eza nango wana
en tout cas esika ezali et puis naza kosala pe bisika oyo ezaki bakoko nanga batika parce que naza mwa tekolo ya nkole koko nangai le madi mapolo akangamaka na mvuluzi kimbango kuna na Katanga. En tout cas toza pe na mbanza monene kuna oyo ezaki misala si ebandaki déjà pona koluka construire pona koluka ko construire peut-être bisika oyo na koyebi na koya kovandela pona kosala makambo na ngai ezaka awa na mboka babengi mboka Bwila. Donc na Ndombe okota na entrée ya boko kukutuna okei na yo 5 km ya po komi mais na mbanzangu bisika ezali même soki bomati awa na cité esika oyo wamba Michel azalaki wana la oncle na ngai bisika eza nango beba koyambela bino ndenge nini na bandeko pe basalaka to bapapa o misusu basalaka mosala ya molimo lokola yo bozo kosolola to kose collaborer na ndenge ya cité ya Mbanzangu to na province ya Congo central. Est-ce que ezaka malamu to ekendaka ndenge nini? J'espère que ngai nazopona mutu te parce que mutu nso ayebi kaka ke toza na posa tosunga mboka na biso parce que vata dieto dia beto dina beto mosu tuvuza vata dieto et beto bakulu batuvene salu beto kibeni tufeti vuza vata dieto. Donc nazoluka batu o bazaka kateke non ya kobeta ba histoire tubuli metoka batu ya kosala réalité ou remonter penza ki spiritualité na kati ya mboka na biso. Alors na question toni toza malamu ou toza malamu te bon presque ebele to bazawa ba misusu to solola ka ba misusu pe ba ye tango biso si to bimi mais tango bazoyoka biso mamewa telefone ezali soki si problème eza ko contacter biso to ko solola to ko yamba bango pona kozala ensemble balobi nzambi katumanga kitanto ko nzambi zola katumanga nzambi atindaka bokabwani te nzambi atindaka bolingo o bakoya pona kosala trahison pona mabene ya Congo central ya Mbanzangu te en tout cas to kozala dans l'ensemble mais o bakoya pona ko trahir mabele ya Congo central to ko trahir mabele ya biso ya Mbanzangu en tout cas bakozala le bienvenu. Tutondele batata yeba mama muna mandanda mituma analyse kintwa di ye Mbutalao Gerlin et ya nukututelevo déjà malo munzila mena mukwiza kina pasika vwanda kumbanza ngofu wele déjà kubwila siwakala ifulu kekyo yani kalenda kuluyambila wizi dimpe ku village Ndombe fulu sikiakala pasifo katoma kulutambula vo Louise dimpe mona aveni banimbana ivo Kofi et vakele vwanda ngatata Michel en tout cas sika kulutambula mais vo luzo limpe lwa bokila lwazaya et fulu kekyo si lwa bokila monomba ya 085 26 58 797 Mbuta Lao Gerlin nzevo malo munzila mena pasivo wizavwanda kumbanza ngongo kanti bampangi bakinsasa bobongesi wa sisa siwa kubasisa mukintiona evo ngatu diambu dia kusadidi zolele watina wizavwandela kukumbanza ngongo vo kima kya kimuntu pasi wizakula mbanza ngongo kiweso sima bo nazalaka pe na polémique te Kinshasa naza penza moto na vandi naza bien na bangunza nyonso bambuta mangelezi bandona itela mwasi nzambe bambuta kinzomba mbenza toza bamama kimpavita mayuku bakimpavita chance toza penza bangunza la en tout cas ensemble bangunza nyonso Kinshasa toza bien bana bangunza peut-être ba politiciens toza no mbe mono ngenza kubatina kubaba fitu kuntina mbe vata mbida betu vata ka polisi ko wayantika jao vata mukimpeve ke yantige donc naza penza bien na kimi na ngelo pe nazo kima te awa pe nakenda mena yaka kuna pe kozala pe na ye mena zozonga pe noke dans za pe na eloko nazo kima kuna te mais le problème nangake mboka nde lolenge na tikelaki yango eza bongo te to kanisaki fondation biso to tchaki
ba oyo bakoya kotonga mire mais tomoni ete ingénieur oyo atongaka fondation wana akomplikaka c'est-à-dire mofazonga sala nini baya komatisa mire po bana ndako ya kolala eza te kimuntu kisalili evo spiritualité isalili mbe muntu tekela wakala spirituel fetikala muntu visidi ava ozala homme spirituel faut ozala mutu mutu yango ndeza ki spiritualité donc kimuntu kisalili kisalanga kwani ntango ntutu divingira kimuntu ijya muri mbote bwana kandi bankaka peka base kwa kimuntu oui kisala diamu ya kimuntu kanti mukati kwa bao kabase kwa kimuntu bon kwa moto isa nini bon kimuntu diambu jambote dena voilà c'est ça soki bokomi komona babiloko oyo ekimanda kosalema pe na kopesa susu merci epa ya mbuta ya Merlin oyo baza koorganize événement ya kimuntu en tout cas c'est-à-dire eza kolakisa arrivé ya mutu moko aza koya omoni arrivé ya mutu nyonso eza bato bapreparaka ngo bakomona basente mo bana kosalema ki aseke likamu yisala nini elingi ebonga biso tozoya mpona kobongisa mais bato bacomprendre que faut tomibongisama déjà potangu mabongise koya ekuta biso déjà na kati ya kibomutu nakokuta wana kati ya mvolangani te na ba idée ya mvolangani te fona kuta bango na kati kibomuntu donc festival kimuntu et bato lokaki azali koya makolo ezana nzela donc ça na raison pour na intitulé wana oui na sepeli nango makasi en tout cas kimuntu wana penza elubi makambo ebele to milengela eza pena message moko très important oyo papa Lau a talisi biso vraiment bandeko bazotala surtout na ba YouTube bamoni musala oyo osali na Kinshasa partout ozoleka petit ndenge tovandi na émission ya Mbokino lelo kasi bato bazobanga balobi pona okutana na Mutalau bazomona neti tozana mbongo te bato musu atali poto ya pene na ye il faut tozana na mbongo po makambo azo talisa to makambo azo kundola bato ebele batikala ko talisa bango te ba oyo baloba bazala bato oyo baza spirituel est-ce que bato banga ko poussa na pene na yo pona babongisa ba enveloppe minene to pona ko ya pene na yo esengeli ba mbongo na bato bazomi tuna déjà o bengaki biso balobi papa la wazana protocole munene bamoni pe noza kilo makasi na misala o déjà o sali en tout cas devant population o eloko na oyebisa bino bien pona opusa na pembeni na ngai eza mbongo te mais po opusa na pembeni na ngai il faut ozalaka na kibomutu donc kimuntu soki oza na kibomutu na yo nde okopusa na pembeni na ngai mais soki oza na kibomutu te onde kozala difficile mais soki mpona mbongo en tout cas impossible eza nango mpona mbongo te mingi mpe baza kotala nga na mwa ta moke nazalaki awa baye kotala nga mpona mbongo te mais etanke toza na posa ya kobongisa kibomutu na biso ya Mbanza-Ngungu kibomutu ya Congo Central même bato nyonso tu oyo baza na libanda ya mboka ba diaspora ba comprendre ete kuna pe bazongisa kibomutu bakendaki boya kotonga mabele na bango ya Mbanza-Ngungu esika bakatela bakondela mitolo na bango donc eza pona biso nyonso ba homme spirituel ba chef coutumier ba chef religieux ba chef spirituel ba politicien donc izosenga penza kimuntu wana nde yango toza nango penda posa mais o mbongo po Mbutala wasalisa yo peut-être mbongo non eza nango bongo te o te bo pesa ye badon eza nango bongo te. Merci beaucoup. Donc, Eza mbongo te, Eza dompete, mais bon motonde, yango ezoko sala kati na mbuta muntu na biso. Ndenge tolobaki la fois passée, yo, ozwami molimo na yo, banda ko sala mwa ndembi na yo, ozwami molimo, okomi o, na sali église na komi papa, o, na komi ma pasteur, Eza bilakeli mabe, tika marambo wana, ki bon moto fwe sala, ki muntu. Merci beaucoup. Mbuta Lau,
bampangi bankaravo njojo mbetoko dia mpoenia elenge ya mobali me marambu wana banji osala ndenge nini epi bamisusu bazoloba keno ngato nkisi kwani wizivana kwa bampangi bamatoko peut-être zaka kiso yeko pesa ipa ya bana mibali ba jeune garçon tout consort. Est-ce que allusion wana ndenge batu bako kanisa po yo zano elenge batu ba amona peka ko inoka ko pesa kisi pa bebilenge. Bon, eloko na oyebisa bino eza matondo mingi eza ba mo auto utilizaka lokola ke to yekola ngo bien te to maîtriser yango te yango de ko sala ka biso pasi. Qu'est-ce signifie que spiritualité? Magie eza nini? Science eza nini? Yango to moni ki mundele akoda nyo surtout peut-être na langue. Donc biso tango toza na o esika en tout cas étant que ba langue tozo maîtriser yango te yango ekozala pasi mingi. Donc soki obandi kotala lolenge toza lelo oyo mboka eza kosimbama na ki spiritualité mais na balolenge ebele. Mais pour na ngai na ye to vandisa ki spiritualité oyo ya mvuluzi kimbangu ki spiritualité oyo ya bancetre na biso batu ba ko reconnaître. Alors nazana posa ete bancetre bazonga ko se manifester ndenge bazale ko se manifester na kala ba ko répondre bakoko na bango batika na mokili oyo bango batika na mokili oyo pona epoki akalezala kina yo bantu na nkulu wana mutu akangami kuna 3 mois mbongo ezate moyo akaki mutu ya kofuta mbongo na kesi oyo bimo bafuteli mbongo mutu amonani te ilelo ekoma foza na politicien kende po ate na futeli na ko publier yango donc na posa pena ke bancete bazonga ko se manifester na mboka ya Mbanzangu baye penza o ba bombarder Mbanzangu to na epoki ya kala Mbanzangu ebungi ekomi mai bazokoka te donc ezana biloko o esalema na Mbanzangu o lelo yo elongwa o kwa balongola Mbanzangu mufinu ba ko mango bamonngo eza poelele donc eza magie blante o to mipa ya batu mais eza likambu oyo to vandisi kibokoko na biso o esimbi mabele ya Mbanzangu okoke matadi ba iso kelo matadi et mutasimi eza secret pa ya mbuta mbengu. Donc en tout cas chaque territoire to chaque district iboye bake eza na ange nango oyo abatela kayango. Boko zokola exemple tant ba yibaka mwana ya mbuta mbengu omoni en tout cas mbuta mbengu to ngasali ba recherche papa atuna même itina mpozo aleki mais mbuta mbengu ko récupérer mwana na ye na mai oyo ya kwilu. Pourquoi chaque étape eza na ba ange gardien oyo bazana ba étape wana. Donc ngana ba chaîne balukaki bazozela yo peut-être aviona ninga zo ya boseki biso tozopela abiso ba jogo c'est que moto ezo mada biso boye c'est que vraiment na biso ezo simba pona le kanisia ba jeune pour le bana baoni parce que yo posa jeune olingi pe ba jeune oui eloko na nawa yebisa ba jeune eloko na yebisa bino ka za kimuntu. Alors eloko tu obozo linga boluka c'est na o makasi kimuntu wana oui eza penda teme moko eza ki lui-même il faut diriger pe mboka na biso ya Congo terme kimuntu même mboka na biso ya Congo po okinganda yibaki autant de milliards c'est gazangi kibumutu azondima ye mutu moko azala na mbongo wana mais millions de personnes bakufa na nzala c'est gazangi kibumutu. Donc c'est dire kimuntu ka bozo mona et ko diriger même ata mboka na biso ya RDC mobimba c'est dire zo bomoni mutu mozo mamvoala ngai na kati ya société na kati ya gouvernement we bakesege azana kibumutu te. Azana kibomutu te zo senga donc ba africain ba congolais ba ko futo zonga na toza na kibomutu yaona biti zambela epa ya ba ute ba Mbanzangu ba kenda ba poto bo banza ete mutolo na bino ba kunda yango awa sike kibomutu fo ezala ka bo komina ba mbongo ebele boluka ko sala ta école moko ta ya 3 salles ya pamba yango de kibomutu ta hôpital moko kaka ba pesa yango de kibomutu. Pona ba jeune o bazokanisa kino bazoya ko balingi bapela na ngambo na yo et puis ba mama misusu balobi kino mbesika kuza bebisa ba jeune ba matoko. Bon ngai naye ko bebisa te mais naye ko réveiller conscience ya bandeko nyonso na tous les domaines
Otozali parce que nazo mona pe bande ko ngape ba jeune soki ba koti pe politique bande ko pe misu ba jeune ba sa na kati ya culturel bande ko pe ba jeune ba sa na kati ya misala donc abike eloko nyonso ezorande biso difficile en tout cas to na posa to mona ngo ke ekomi facile donc même na ba culturel na biso oui ezaka ekangami si un plan spirituel to na posa ya kofongola yango Mutalau ozalaka na mbanzangungu utikaki biso mwa muke na bonzoto kasi ozalaki na biso ezalaki pe na bandeko pe baza spirituel parce que awa na kati ya mbanzangungu bazalaki mai oyo nyonso bango basalaki pour quelque part expliquer que fondation esalemaki mais mire etombwamaki te oyo nyonso basalaki awa yambo ete ozongela biso awa engi koloba ete basalaki eloko te nalobi te ke baza forte mais omoni tokomaki na kowelela bayebaki ngani na bikolaka bayebaki ngani na salisaka bayebaki ngani mutu nde naza na population yango ekuyisaki mbanzangungu mais soki basalaki ke basala mpona kotombola mbanzangungu batala bosalisi na bango te batala population na bango te mais batala oyo mboka eza komonela pasi bazala ensemble pona ko matisa yango peut-être ngaki ezala lolenge mosusu bazango pe na mitu ngaki kozala reculer te ngaki zo ba vitesse mosusu lolenge ezalaki pe na époque ya kala momoni na koyebisa na ba rédiger pe na koyebisa ba homme spirituel bazana biso to sala pona intérêt na biso te mais to sala surtout pona intérêt ya bana ya mboka pour bapesaka mutu mission pour na peuple alors tout ça est la mission tout ça est la peuple mission oyo bapesi biso ekozala malamu mingi nanu pe tokufi te tokende na mbeba te ke yo bapesaki yo mission boye mais mission wana osalaki yango te mpona nini en tout cas c'est l'état yango oyo tomizongisa na kati ya mission parce que bino ba homme spirituel bino bosimbi mbanzangungu bino bosimbi fatika ya mbanzangungu en tout cas division ekoki kozala te tozala ensemble po ete mission oyo batindeli biso en tout cas ekoka kolongisama lelo oyo bato fo baya kosentir ke soki baye na mbanzangungu nde baye kokutaki spiritualité mais ezala te bato fo akendaka libanda ake Kinshasa aye kozoki spiritualité na Kinshasa mais pourtant atiki Vatican spirituel yango mbanzangungu pona nini tomifini pona barankini kozanga bolingo en tout cas yango esengi ete même fondation totongaki tokoka kotonga yango te tomata yango te. Merci. Merci. Émission Analyse est réalisée par notre ingénieur Valérie Lukao. Et puis, merci beaucoup à les journalistes et reporters Mitu Gypsy Sanga et j'étais d'autres m'appeler Papa Sango Liboso et Tandoike Nabino Serge Liao 085 26 58 797. En tout cas, toko chité malembe. Mais du moins, Mbutalao Gerlin. Naebike, est-ce que ouye? To oyete parce que yebisa biso kama kolesa na nzela oye ou bien oyete programme na biso eza programme physique te mais eza programme spirituel boko misango lokola koya Yesu tete ke alobi aza koya tisiko na yete mais tamoko azaliao ezala bongo te mais toza dans l'ensemble soki na vandi boko na semino ki na vandi na ye naza na posa penza ya kozala ensemble na bato nyonso et puis na domaine nyonso oyo mutu akozala nango posa mais amimenanga kibo mutu na ye atebete maladi baba ki otenga na zabu nazobela mbaso apuso basali basaso mbaso ngwali okosala mboka ni eza koza kuluna babwake lo mbaso apu basali soki uzonga soki no yiba suba dese wana kibo mutu ya gomemelanga de kibo mutu oyo kina kolinga mobali ya batu ali babwake lo mbaso basali si apu okezo uzonga ate donc ya na singa ka kibomu kiboso na kina maladi babiki singa sege kibomu sala nini esala nazo na suma bete donc oye na yo kakate apparemment de tuzubanga oui apparemment de tuzubanga parce que ozo ya kakate ozo pesa batu lo ba assurance de ba assurance ezali pona ko batiki na ye ko na ye potomba ko mona ke baye ko lukanga na sate omuni ko sala malamu te na lubiki en tout cas na kobanga nani
Qui va grand prêtre bazawa bazo ça ba maladie nyonso et puis ono yani mwana fioti kwa nikena beto zimbuta beto ndi ko lobaki bazo ça maladie nyonso pour maladie nzala nan basadisha ngote yo salisa maladie nzala nan basadisha ngote o tozolinga nde tosadisa na mokili na biso na basadisha ngote yo maladie pesa maladie bi nzala pesa maladie mais tozoluka kisi ni akopesa pour maladie elonga conjoncture et kwa malamu pour ko salisa muto ça c'est lukika mais akena ndako ne doka ko lieza te nzala na ke kozonsifika so lukika wana dotolinga pena ke social ya mboka mpeza malamu banani babongisa social ya mboka wana eza bato ko kamba mboka na biso bavandi na gouvernement ba ko bongisa biso makampo social ya mboka sala nini ezala malamu okosalisa mutu nga mono mama tulikumva ngampasi problème ite osalisi makolo wana mais okina ndaku azofutila ndaku kolo lupango aye fo bima azaka na maladi donc so na ça des missions bon il y a liboso tant que bozo sala pona ko délivrer mboka soki pona yeba na po te ba comprendre nga gerbunga na mboko na yebinga ite bayebi déjà na mboko oui bayebi nga bota bayebi nga na TV to na radio non bayebi nga ba evre kengano oui ça va chogo kisi pour match na ba politicien na ba pasteur na ba journaliste opesa kisi selo ndenge bino bokaniseli mais so boke na catholique so ici bino kenganga nzambe wana bozo boyebi ki waza saint pour ngai étant que na sala ki trop de mystique yango bozo ki olingela ki yango forme pour pesa yango kombo ese bino kuna po bomona ka mutu ese na ba église ba mukuna ba kena bomona ba joueur te na ba wera basambila kuna pa ya nani epa ya walesa bakenda kuna c'est-à-dire bakenda kozwa kisi mais c'est bango baza banganga donc izaka ke boyebi nde ezanga ki biso to yika ke tout le mystique ezali ki bonganga obiso zwaki nzoka te foko ninga koyekola mystique nani wavana na mboka oyo oabike gale ayaka asaide kisa macha asenye mutu asenge makila ou aspese kisa mbongo asenge mutu asenge makila zake kabaza na deki TV na boma nani. Merci bambote mingi na église Matondo kwa Nzambi pe bambote mingi na bino oyo bokolanda biso depuis mikili ya poto MC Pro TV sur YouTube et Magazine Les Reporters CKC TV. En tout cas, abonnez, partagez, c'est votre émission, c'est notre émission. Kolela ute omoni kolela ya batu en tout cas et ça la kamala et ça donc la présidence de la République ba longo bato bia bolongo na bino yete botika ye azo sala malamu ya grâce nende tovandi ngapenza boko ngape ko longo ngape na mokivi mais atali ete bato biso ko longo liye nani ko tsala ko bongosa likambu oyo nzambe pesaka ye ba mbula ebele. C'est ça, les prières, eza yango nzambe pesa ke bambule ebele pona volonté ya Satan bakolongola ngai te mais nzambe soki ngompe ko kawa kibo sava ngombe koki mais soki likambo ngo atinga na mokili na mikoki seli yango te bapi ba ko sengela ngapi basengela ki pe Élysée. Merci. Dernier message na population ngongwaze et na population nyonso ya monde entier o bakolanda biso parce que ozolo bakaka nazuya mais bazo mona yote mais du moins au PC déjà ba référence Bouila village Ndombe et sika o wapi papa Michel abandai ko sala musala na ye que non bakoki déjà komona batu pona yo o kamba bango tout soit o yamba bango. Dernier message na population ngongwas engongwa. Oui, eloka na koyebisa na bana ya Mbanza-Ngungu na sengi bino réveil ya conscience. Vous comprenez que Mbanza-Ngungu est un mboka moko spirituel. Donc comprendre beaucoup plus c'est ça que c'est les matos comme on qui mosuni to meki peto mosona qui mosuni to kokite mais aussi il faut que spiritualité est appuyée pour te makambo nyosu et vendre malamu na mboka et puis na koyebisa bino pona likambo ya festival kimuntu et c'est lo comme malamu et la première édition mais ça ibande mais ça la soukate et continuer à ça mbalana mbali za l'école école moko ya été bien ba pesi mbongo po ki muntu wana zo répéter trop hein ba primer yo bien ba pesi mbongo non mabega ezaka ki soki mutasa eloka malamu to bato azili kasama mfuko apuye bango eloka malamu sa yango wana donc soki bato ko sala malamu il faut wa kuye kutu ngaso bato zanga ta micro ngani fana pesa bango mbongo.
Donc balé chez le côté ba primer yo pété mais ou encourager ba. Merci. Parce que ce qui n'est qu'au coup tabac baté amate on est sur la salle pour na coach on a des difficultés pour vendre la mitou na bango mais faut pas ça ya côté pour oyo na ya ko te ya oyo na ya ko cha et vendre kati na mitou na bango au festival qui mutu zaka kito comprendre ni c'est to sala na kibo mutu pour na mboka na biso ni de sengeli to sala pour mboka na biso donc na kikuluna ni de sengeli pour to ba homme politique au baza honnête ba ko sala pour na mboka ni sengeli to sala pour na ba homme spirituel donc eye ezo mutam ka fa pari na ye asopi ade ko mona ndeti ni me azo na kibo mutu po domaine nyonso o to sala o sengeli eservi bana ya mbanza ngungu. Pona ba mama ou baza maladi ba papa bazo zela yo. En tout cas pona ba mama ba papa boza maladi o ezamboka mfumu kimbangu esika bolandi ngai tikete mfumu kimbangu wanlongo apesa bino kimia bisika nyonso oyo bozali yambo bomona ngai yambo tokutana ba maladi ya mbasu ba maladi ba rhumatisme maladi ya mutu pasi makolo pasi misu maladi ya kati ba operation ba cancer kozanga mabota kozanga pe misala ya kimusundie sala ka mutu na tombeli bino kaka ete tikete walongo mfumu kimbangu na mboka masauva ya kumi ntungu songa jau apesa bino kimia me boyeba ete boza bana masauvwa esika na pesi message soko moi ki malade za kati na yo na yebi na nga likambo na mutu te yamba message na nga na kimia pe na butu lelo walongo mfumu kimbangu a visiter yo na lolenge nyonso yo yameli message na ngai matondo mingi. Merci. Qui commence bien finit bien. Le message ya Mbutalao o to benga mingi papa Gerlin aussi déjà coach na banda ko. Kinshasa ko ba ku l'homme de la paix. To muto Kinshasa mo avec en tout cas muto na l'homme de la paix. Kuna bisa balinga ka l'homme de la paix. Na bangunza nya bebika ko l'homme de la paix. Ya mtu na moni kingungu ekomi na bakuluna tututu bo yana ndingi disanga na batu ya festival kimuntu ya ko chate na mboko. Merci. L'homme de la paix. Merci beaucoup. Kimia Ezea na Mbanza Ngungu, Luvuva Mumukuiza Lwena, Kintwadi Yembutalao, donc batate ba mama katutiti ntimako. Tukala ntima medudama, sikiza, sikakutusadisa, sikakutuvana malongi, evo sitwa sambila Kintwadi. Ezateke no yo ndeko. Bando sala moi coup de mena yo molimo kweye yo oke ufungolisa église ba komi obenga yo pa pasteur onongama pasteur eza milimo mabe. Merci beaucoup Gypsy Sanga, les journalistes et reporters pour na plateau na biso mukola lelo émission analyse MC Pro TV. En tout cas nous vous disons un grand merci et matondo kwa Mbutalao nzevo nkango wa Mbanza Ngungu wa Kongo dia kati mukuvingila wena pasiwiza kula makanda yezindinga matondo mafwana mpe kwa mfumu Valerie Lukao ya nibaka meni kuna ndambu ya masinu ye matondo kwa binu baonsono lukutulendi Kintwadi ye mpangi Merli Sodi Kuku nzevo Kikongo kwa ngeye solongo kakyo ifo swaza yakyo oyeba pe kimuntu la kisinini na Kikongo. Merci beaucoup Nandeko Serge Liao 085 86 58 797 obengi soit komeli biso okozwa programme nyonso ya Mbutalao Gerlin et de tomeli bino nyonso mokolo malamu pe bolandi malamu ya Lolaka Nabiso émission analyse by. C'est l'état yango il faut se réunir. Peut-être botal la kaba film nigérien et zalaka na roi na lisu ya banzambi. Donc na yebi mboka oyo tous les 4 points. Pour délivrer peut-être Congo central to Mbanza Ngungu na domaine nyonso na lobaki. Mvata dia mouvement na tous les domaines.
homme spirituel avivera ba illusion te ye azakana ba précision territoire to chaque district iboy bake ezana ange nango oyo abatela kaya Buta Philippe Mbomba Buta André Masua